Napesi mbote na bakambi ya réflexion pe bandeko nyonso tolandaka réflexion. Nga Sir Love nazo répondre motuna oyo ndeko mwasi atuni na mwasi oyo asiporta yo tango ozalaki na pasi na eloko te. Na mwasi oyo alongoli yo na pasi akomisi yo moto. Mwasi nini okoki kobala parmi bango mibale? Naza vraiment na minga koloba te, mais pona ko répondre motuna bango mibale baza basi ya kobala. Na olobaki bango mibale baza basi ya kobala parce que moko asiporte mobali tango azalaki na eloko te na pasi. Moko alongoli mobali na pasi akomisi ye mutu na lingala facile, asali ke mobali azala apesi ye souffle, apesi ye bambongo. Donc bango mibale baza basi ya kobala. Po oyo mosusu asiportaki mobali akutaki mobali ya sanada, mais comme tel azali na bolingo mobali asiporte mobali. Oyo pe ayaki kolongola mobali na pasi eza po alingaki mobali wana na bolingo solo, ou bien aza na bolingo mobali wana yango esali ke alongola mobali wana na pasi apesa ye souffle. Tozwaka exemple, nga naza na bambongo na nga enake nelinga mobali moko boye oyo aza na eloko te, napesa ye bambongo abima na vie, eza mwa pasi. Donc soki mwasi asali bongo eza ke po alingi mobali wana na bolingo solo. Yango nde nalobi ke bango mibale baza basi ya kobala, po wana siporte mobali ya sanada, wana pa ye alingi mobali akuti mobali ya sanada, mais asali mobali abima na vie akoma moto. Bango mibale baza basi, mais na normalement soki eza ke mobali apona kaka mwasi moko pona kobala, il faut abala mwasi oyo asiporta ye tango azalaki na eloko te na pasi. Deuxième question, opa Carlos atuni, est-ce que mwasi na mobali soki bakabwani bakoki kokontinue kovanda ndako moko? Mpona nga na oloba eza falia, parce que mwasi na mobali soki bakabwani jamais bakoki kokontinue kovanda ndako moko. Mpona nini ozaka na poso ozwa kombo oyo kanaki te na vie na yo, ou bien okufa na age moko boyeke oyo esengelaki te ke okoki kokufa. Po eza na barelation mosusu bato mosusu oyo tokabwani eza na moko oyo akozala motema monene, eza na moko oyo akozala motema monene te, eza na mosusu oyo akosiporte bashock, akosiporte komona eloko oyo ezalaki ya ye ekomi na maboko ya moto mosusu. Mais eza na mosusu oyo akoko kosiporte bashoki te, akoka pe kosiporte te amona eloko oyo ezalaki ya ye ekoma na maboko ya moto mosusu, akokoka te. Donc yango moni ke kokabwana oyo mingi mingi tokomi kokufa. Donc baséparation oyo ezomema biso na baliwa. Donc mpo na ngai kozala malamu, ubi eza malamu mwasi na mobali soki bakabwani, bakabwani mutu na mutu ake na kwe na ye, ake kosala vie na ye na ndenge na ye. Po tozomona ngo kutu biso na Afrique awa, mwasi na mobali bakabwani boza ndako moko te, mutu na mutu aza na kwe na ye. Me mobali ayoka kaka ke mwasi na ye akomi kobima na mutu mosusu. Na kala kutu na yebi te soki makambo ebandaki kosalama, me ya lelo ekomi c'est trop, c'est trop.
bato bakomi na mitema moko oyo bazo supporter lisusu te. Tokomi na mitema moko oyo mabe elonami ebele. Yo kabwani na mutu, mais o préféré oboma mutu wana po bokabwani na ye. Bobotama mama moko tata moko, boyokanaka bino mibale ke bokende libulu moko bie bokufa mokolo moko, bakunda bino le cercueil moko, ubio ndenge tolingani boye tokoki kokabwana te. Toyokana bongo te mpe toyokanaka bongo te, esimbi te esimbi te. Mais lelo tokomo vivre yango, bokabwana na mobali ubie na mwasi, soki mobali asupporte bashoke te akufi, ubie mwasi soki asupporte bashoke te akufi. Biso kutu en Afrique eza ke mobali aza na kwe na ye, mwasi na kwe na ye. Mais mobali ayokaka ke mwasi akomobima na intel. Biso aba bomana na bango kala masasi. Babetu masasi okufi. Tamusu ye moko mobali aye kokotelo na kati ya ndako, abomi yo. Ubie atindi babandi, bamiyibe ba kokotela o baboma yo. Nga mo pe na victime mais na remesa Nzambe po lelo naza na bomoi. Mais eza mingi pe o bazwa grâce o nga nazwa te. Déjà bapola. Ubie bazo continuer kopola na basimitière. Yango na eza malamu ata okutaki mobali na bozwi te. O nakutaki ye na eloko te. O tobandaki ya zero biso mibale. Soki mobali wana boyi kosede ti bokabwani, ke ya préféré atika na babie nyonso, ou bien mwasi préféré atika na babie nyonso. Tika po akati yo maboko te, akati yo makolo te. Oyo alobi oyo yebi te. Mais soki ozolandaka ke te nakutaki ye na eloko te, ti tokabwani boye doki fo tokabula. Soki ya kopesa nga ndambu te, nga pe na okende te. To continuer kaka kovanda esika moko mpona babie matériel. Yango tozo kufa. Po mususu okufa na souci, stress soki eleki ezoboma, ba tension. Mususu pe soki akoki te abomi yo ye moko na maboko na ye moko. Ali yo ndimi na ozwa kombo moko o kanaki te na vie na yo komi mama moko assassin. Donc okomi na elembo moko boye oyo kanaka te na vie mpona nini? Séparation, divorce. Tolongola mitema oyo tokomi nango. Soki relation simbi te tokabwani na ndenge na esprit ya bien. Tika wana bandela vie na ye na ndenge na ye, o pa tika la bandela vie na ye na ndenge na ye. Bino kutu mibali bozala ata musu ba play. Oyebi ke wana za mama bana no bobotaki na ye. O bokabwani ozwi mwa ndamba katikati opesi ya bokola bana po perdre eloko te. Po bana baza ya yo. To continue chemin. Donc relation soki esili. Oyo ko continue kovanda bandako moko e. Po zotala ke tosangisa ba bien matériel. Po zotala ke wana eza yanga na ko tika ngo te. Ke wana eza yanga foto kabula. Izo simba te me bozo continue kovanda ndako moko eza mabe makasi. Eza mabe makasi. Bolingo soki esili tokabwani mutu na mutu ake na kwe na ye. Bongo nde eoza malamu. Ubie bongo nde eza malamu. Soki bolingo esili esili. Ya ko continue kovanda ndako moko eza falia.